Salut, bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe. Chantal Yanzambe TV. Maman Chantal Yanzambe makamudé qui est quand des bandits et Koba Bekabo. Bateau non vous s'abonner et vous continuez vous s'abonner pour vous améliorer pas bien fait makamouaki. Vraiment, il y a bino ya koyo vous s'abonner. Voilà ta robe bandit et banda ao. Tina linzaka. Mais robe wana ndenge tombo abelaka na ba point osana idée. Maman Chantal Yanzambe a kokisi posa nanga. Na tambo na luki ba fia makolo mikuse lokwa bana popi Angola na moni moko yeyo azana. Salut, bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe. Chantal Yanzambe TV. Là, c'est la vôtre, Samidra Amba, Maman Bilia, la Cléopâtre de la presse. Vraiment, abonnez-vous massivement, likez, commentez, partagez. Vous n'allez jamais de site. Chantal Yanzambe TV. Je vois mon cordon, cordon de cordon. Jimmy Mwana Lemba, vraiment. Le lot, l'obéla d'émission, l'obéla théâtre, il y a le lot, na théâtre, il y a Kala. Voilà, aujourd'hui je suis pas seule. Nazana moko ya barter, oyo penza makambu bébé sami na kombo ya Jérémy Chabani. Jérémy Chabani, la théâtre, il y a le lot, na théâtre, il y a Kala. Donc, Tozana Jérémy Chabani. Là, je vois derrière la caméra Montréal, Maslow, vraiment, pour les langues caméra, là, Jérémy Chabani. Bonjour, Jérémy. Ah, toi, en pleine émission, comme papa. Mangala, on a plage d'eau, c'est quoi? On dit santé. Ah, santé, ça bien sûr, on a malade, on a un hôpital, donc, il y a un appel à ce qu'il y a. Vraiment, Jérémy, bienvenue dans notre chaîne. En tout cas, Chantal Yanzambe Télévision, je pense que Chantal Yanzambe Siko. Donc, si vous avez Yanzambe, Nzamba créé partout dans le monde, je ne pense pas que vous s'abonnez. Je ne crois pas. Donc, au misal et lango yo moko na bo pete nyonso ba nyonso baza Yanzambe ba s'abonner massivement à Chantal Yanzambe TV. Vraiment Chantal Yanzambe TV, Jérémy Chabani. Le lot dans l'émission na biso to lobela théâtre ya lelo, to lobela théâtre ya lelo na théâtre ya Kala. Ko lobani théâtre ya lelo na Kala. Apparemment nous avons la groupe nini. Naza sur le plan national, Naza groupe Simba international, Naza na kati ya Belvi TV, na ba chaîne mususu pe ba soutenir na pesi pe ba monte donc ba soutenir na rubenga kanga na ba film na ba gag tout partout. Naza sur talinga pa Barcelone, Nazali, otalinga pa Kevin Sidney que j'ai sali, Nazali, otalinga Naza presque partout les lots et pas ya Bella Dinganga, la patronne, Maman Malamu, Nazali, Maman Mati, Naza Pekuna, les honorables TV. Donc, Naza presque partout. Mais, si vous avez la Moukaka, si vous avez qui a Ernie Noko, les Lanzana, Petit Pop, là, ils ont appelé TV, puis la Candy Star, donc, la Katia Maison Bella. Vraiment, la Katia Maison Bella, nous appelons la Coupe Simba. Jérémy Cité, auto-gérant monté. Quand c'est les disent que Jérémy partout, comment on s'imposer dans le théâtre, que gérer succès et ça en fait succès ils mon pépé en fait dès je pense que nous sommes à disposition on sommes à tricot on sommes à jogging bilamba mali ils appellent quoi succès et on s'en musala na yeba que les lots font comme place naza bon c'est trop dur parce que naza qui na misu ya omona musika te parce que naza nzambe te mais par rapport ya ba prophétie ba promesse nzamba no fait sanga alors na kata ba prière na ngai na ndolo ba nzambe a tombola ba a élever nga a komisanga na monoko ba nyonso na ndenga bien na ndomi lobela bongo na raison na ku tshunsu tozaki tozouta lemba na Jini Luindula mwana lemba tongo tovandeli na moto azoyebisanga mais yo nde na omonelo nayeba jour yango tokomaki na arrêt mabaya ya victoire
wana ye mutuka te nga pe mutuka te towana biso na moto azobisanga moni yo ndo za boye jour ozwa makambo oyo osalaka libanda ya caméra omemi yango na caméra en tout cas esalo bien oyebana donc déjà eza parce que Dieu parle tantôt d'une manière tantôt d'une autre okola mokajo mosusu mwana moya moke ayebisi yo yo ozala mokonzi donc osutuka yo omoni kaka ebibi na monoko mwa moke or eza nzambe moto alobi epuis nga baprophésie na nga na nozongo na bajare wana ntina komi place naza lelo donc ka nde nandaki kogérer succès te nde mpe nao gérer succès parce que so moto abengi nga bato mosusu lelo bakoma oloba oyo na répondaka na pasi na téléphone eza déjà bateau nando répondre déjà na pasi na kala donc tokende na bango bongo donc nazaka oyo nazalaka na statut na nga na tiaka nzembo moko tous ceux qui m'ont soutenu depuis les débuts on est ensemble soki déjà oye na katikati ata yo moko bato bayaka na bus na nsima ya bato bato ya batondi bavandi bakendaka meme ya otelema trajet molai okende ya otelema otambola malamu te otambola malamu te vraiment nazosignifier déjà tokuti en pleine boulot tozi vraiment en pleine tournage okoki olobela biso nini théâtre oyo ezalaka ya kala na théâtre ya lelo différence nini ezali théâtre ya kala na théâtre oyo ya bino koyeba kobeta lisolo ya théâtre ya kala na théâtre ya lelo ezalanga mwa mpasi mingi parce que ntango olobi déjà ya kala nazalaka te bato bakobeta loba peut-être bosangisa biso bato toye sika na bato bazala kala neti bozwi ngai Jérémy Chabani boye bovandisi nga bozwi ntango mosusu ya Pierrot to président Bobo Manoka bovandisi ye wana ya beti lisolo ya théâtre ya CD nga na beti lisolo ya théâtre ya YouTube par exemple mais na oyo nayebi na oyo toyokaka na théâtre ya CD na ya lelo ezalaka boye te YouTube eyopesa chance na mutu nyonso YouTube eyopesa chance na mutu nyonso okovanda boye babengi yo na Maya Madesu TV okoki otourne okuti bato moko otikala komona bango ata na TVP mais bango bato bazodirige mais lokola bango bazodirige wana oye ose soumettre kaka na bango mais na oyo toyebi na théâtre ya CD ezalaki na bato moko boye angle moko boye ekangama producteur aza deja na poto azobengana na posa ya pechangana na posa ya sila na posa ya Bellevue na posa ya Masirika pe ya sonam na posa ya Saïsaï na yemo déjà miseli casting na ye aye pas tourner comme si 10 films kana batu na ye wana on a YouTube eza bongo te na YouTube eza bongo te lelo biso to fongwa mata un producteur oti lelo mbongo komele film akopesa oka 5 acteurs oyo aza na posa baza na kati na posa ochelanga Omari Pierrot ochelinga Fatou Kayembe ochelinga Aminata son père ochelinga atangeli yoka moi bato mo 5 le reste yo mo sali quand même bato mosusu bazaki na fin fond ayebi na ye mosala maintenant nous azwa chance ya kokima te na nzela YouTube bazwi chance wana donc différence nango YouTube a donné la chance à tout le monde vraiment YouTube a donné la chance à tout le monde là j'ai sali ingénieur le plus grand revendeur de pays dans la ville de Kinshasa. Alors, ce que vous avez tout à l'heure, ce que vous avez dit, car il y aura des amis à Montréal. Alors, aux amis, vous allez, on ne va pas passer de faille, on ne va pas dormir de merci beaucoup, on ne va pas la peine d'artir, puisque le col de développement. Vraiment, Jérémy, d'ailleurs, on a le respect à Bakou, à quelque chose fixé na yo ndenge nini tant okutani par exemple na président Bobo Mano comité que wana mpona respecter aza aimé na ngai ya kosala po tomonaka bamisusu succès ntango ye akomi kokute bato misusu akomi okute yo oza na osi na succès te succès sila nga nde naa na makambo kokolo omona nani asala ngo non là je suis avec toi yango na bomonde premièrement il faut retenir le respect et réciproque voilà. Okotanga Bible banda na Genèse tina Apocalypse au na chapitre moko te to verset moko te baloba leki il faut qu'on respecte mon colo. Non seulement le respect réciproque, la charité bien ordonnée commence par soi-même. Né déjà au monde par exemple le président Bobo Manoka, toi ya Omar, toi ya Pierrot. Si tu vanda na bango to sola to seka to met ensemble. Après ça yo espace au manqué respecté. Naki na exemple mon typique. Viens na ngai. Gelo botete eyenga a viens na nga. A viens na nga na âge na musala na yo kutai.
mais na makambo mingi tosalaka na ye ngam na géraka. Alors soki toza na kati ya mosala apesanga espace ya olobele comme pas possible parce que c'est moi qui dirige. Mais soki tobimi hors mosala apesanga na espace na manke respecté. So omoni leki moko boye amanke mokolo tokenda mbala mona okondane leki te tozonga na ototala te mokolo ngo asala ye nini mpo babungela ye naobeta lisolo ya jini awa na age aza ya nanga mosala esanti biso mais ata naza te lelo aa na témoignage moko ya mabe obeta mpo na ngai bamarina laba baliza diasilo babasere na nga tosekaka tovandi mpe totangi mpe kombo ya motu mpe totongi mpe mpo toa bato mais nanu bango bafungola porte te nga na kota mpo na manke nanu efungwama te ozo comprendre. Donc je ne condamne pas baleki ba manka mikolo, je ne condamne pas mikolo ba manka baleki po ko suluka pe bo ya o mari pa manki na respect aza ya o mari o mona manki na respect aza ya ozo comprendre. Mais soy déjà ya ye mo ka cheke no pesa espace te mwana wa mankenga ngapi mwana no mona porte au côté c'est bon. Je ne sais pas succès et éduquer ngate succès et au baby c'est éducation dans ngate. Je garde toujours mon respect envers mikolo au bas c'est respectaka nan ne comme un jour monter dans la mouki na tongo na sur téléphone allô mari bonité allô ya o mari allô ya bureau et puis pour bango ba kulu tona ba c'est respectaka netinga déjà au départ mikolo nyonso ba vanda nanga ba ebike il y a des choses que je ne sais pas. Même maman nanga belle vue quand dit mutamemanga na musala oyo mutalaksanga akotsanga na nzonzi oloba mama non loba il y a des choses que je ne laisse pas passer. So ke ma be makasi koleka. Yamba loba ozalaka vie normale o memara ngona ya théâtre ya mo peka ko memara na vie normale. Jour non memanga ba te bele ba okima. Kuna théâtre ba benganga l'homme de l'évangile na lexali kambuté na tumbola kana kima bitumba. Yora cité ezalaka na tumboli mutu na kimi après yango ba bi couper so na vie normale so na tumboli na kimi ba lo ba couper ezana eza yo. C'est que ça déjà deux vies différentes. Na libanda ya caméra na linga buzoba te mais na théâtre na linga buzoba pona na caméra mutafinga ngata mabundi lokwa entre parenthèses. Mais ce qu'on est na fanda na ngabo na sanze te yaka finga ngabo. Et ça les kate. Même bavie na ngana ototangela ba mari ba président Gesho ba président Bobo Manoka ba président Yenga ba sebele ba vie na nga ba yebi ke ezana bilo msusu na lingate so komi wana en tout cas to komi donc c'est un peu ça succès ko gérer na ngonga te na zaka te voilà ozaka Jérémy Chabali succès koko gérer te yo te faut gérer. En tout cas, Mikolo Batinda, nga somba mai, somba crédit, somba sucré, na kenet iboye, na tourner bagag, na nga ba président yenga, na na diriger, na sala planning ya tournage na biso ya Bellevue TV, mona ki somba mai ya muto azo tourner na yelié, so na bina chakinga na vanda pe les appels mo vandi mukolo mo la musio sela nga vidéo joyeux anniversaire à mutu mo boy, ola muki au sali et tout donc normal. Ouais, ma côté la Jérémy en Kalana, différence au monde, ils ont vraiment ma case. Ma avantage, aujourd'hui, côté la faible commencement, on a un démo comme Jérémy, parce que tout le monde a oublié Jérémy Chabali. Déjà, il y a une différence, et puis, il y a une position, c'est qu'il y a avantage et avantage. Avantage, il y a une relation on a suivi. En tout cas, on a une relation on a suivi, et puis, la relation na zio za ba relation mungu ya bongo te eza penza relation oyo mutu so ala ndio abengi apio conseil lo mungu apio conseil elamba mungu lataki apio conseil lo mungu lobaki na pièce apesi au conseil donc eloko makasi oyo na zui na personnage oyo eza relation et puis ba cri na nga mususu na lobaka na ba gag na ba pièce na tant on yoka ngoi pa ya bato isala nga bien vandi bongo zolo ba ko changa na YouTube lo ba Jérémy non bien ma kolomi kuselo ba bana popi Angola isala nga bien lo ba ke lo mungu ba ko mo lo bango en fait isala bien donc avantage na nga vraiment makasi ça vraiment ko inspiration ni ne la ko mabela maloba o sala ngo
kofanda kaka epo ebima maloba inspiration aleuta eza ya kokotama ede ekotami nango naloba likambo oyo oyo ata millième fois naloba source d'inspiration na nga ezalaka Sila Bisalu Bekam source d'inspiration na nga yango na bageste nazwaka ntan ya otala bafilme ya Daditi lelo nalingaka nasala bageste na ye asalaka maboko soki azoloba azobouge mais créativité na nga natisa yango epa ya Sila Comme émission na biso eza ya polémique te mais tokota kaka mpona yebi ke nani pardon exaucé kotravaille ane mais balobi yo bimaka l'homme l'évangile mais okomi kosala kokata bangala ndenge moko ekomi kobalana neti yango mpe eza mabe mais so otali masolo ya bato na bible évangile selon Matthieu basala na bango eloko moko bango nyonso na bible na baMatthieu baJob baJacob banani basala na bango eloko moko nayebi te so nga na exaucé nde tosali eloko moko ekopose problème. C'est un Congolais comme moi de 1 et puis c'est un artiste et comédien que je respecte beaucoup en ça musala na ye et ce peut-être na moni eloko moko ya bien pas exaucé nga mpe na landi ko elema aza mutu c'est ça donc nasala musala lokwa exaucé c'est par rapport au sonnet de mutu même si koboya ngai nasala lokwa ye te boye na te nga na obi te ke nasalaka lokwa ye na obi nasalaka musala moko na exaucé mutu nasala musala lokwa ye nauti oloba ngo exaucé c'est un Congolais exaucé c'est un artiste c'est un Congolais c'est un monsieur c'est un garçon que je respecte beaucoup et puis asala musala ne bien otokutana na bascène ebele na ye opesi apesi ozongisi azongisi donc aza déjà mutu oyo nasala ne musala moko mais aza na bakalite na ye nga mpe na bakalite na nga mo ayaka bisinga na lito yaya omoni eloko osolobi yango boye esa bien nga mpe so alobi eloko coupe oke na comédie wana bien te ke nango boye c'est ça sa rankine sa nini donc tobanda kutu rankine na exaucé neni wana aza mwana tobanda ngo neni wana aza mwana bobanda bango barankine na toala mposa nde mposalela biso misala théâtre ya lelo na ya kala tozomona ke théâtre ya kala bato bacomédien mingi babonga te tokoloba bongo konselective mais plutôt génération oyo bino boye ozwi mwa mayele ya mo bozotambola na bavoiture mo bozokoma mpe te wana lokuta mpo soki bato nyonso basala mosala kala babonga te tongai toya te nde toye seke tomona baretombe ya bato wana tomoni président Caleb aza boss yongo loyebi teke président Caleb nayebi nayebi batéâtre oyo vraiment ebandaka na kala banani po majorité bato ya kala mpe nakotangelo bao bakenda poto baza bamama Denise Lipati baa na poto bapapa molai ya groupe Salongo aa na poto baya Janifa aza ya po Firenze aza ya Sami Mokili aza ba Hans Luzolo ba président Mike La Duchesse baza ebele omoni problème ezala nini lelo Jérémy aosala succès nake tournage bapesinga bambongo bapesinga biso nakomi na shaba navandi na lie na meli parce que lobi lisusu baobenga tolamuki lobi na ntongo lisolo ya Jérémy abu babimisi Enoch or nga na ndo bomba te parce que nebeki lobi nga lobi wana nga lobi kuna nga bato nyonso bakobonga ndenge moko te bato nyonso mpe tokosala kombo ndenge moko te lelo baobeta lisolo ya Jérémy baobeta lisolo ya exaucé kiala baobeta mabidi baobeta balisolo ya bato yo kasi apart biso bato bajoua mpe makasi koleka biso baza te tokobonga biso nyonso ndenge moko te tokobonga biso nyonso ndenge moko te komona théâtre na biso ya lelo théâtre na biso ekomi lelo mpona bagene na biso kolata par rapport na bamama kala parce tobanda omona bamama na biso bamama bomengo ser Lipati malgré aza kosala mpe barole nde mosusu sentir habillement na ezali kozala toujours déjà na temps wana Android ezalaka te tozali ntango so na batelcel batelefone na batouche donc l'habit ne fait pas les moyens au moins attend sous Cardozo à la tableau à Mikuso le Cardozo de vrai Ndumba
mais ok pas mouvement voilà ta robe bandie banda ao tina linzaka mais robe wana ndenge tombo abelaka na ba coin osana idée donc to juger na biso nga na juger mutu pona on lata et puis lelo makambo ba ya bande kona biso basi comment ça l'exposer parce que internet est ya moi lika muke mbangu na internet na ta on a tio sala émission ba chaka na CD producteur a multiplier ba ki ko teka na Angola ba teka na Brazza ba teka wa pe kozwa temps mais lelo komika lika muke hu Hollande la boyango te lika muke hu Hollande la boyango je ne sais pas juger bande kona basi parce que balata mabe non eza na ba o nga na yebi o balata ka a bomba nzoto zo même pas temps ko mona soutien na ye mais so Hollande ma ko sala ko très non polele mais Cardozo moko boye la dona moko boye Mimika bongo moko boye Hollande li vina bango yo mozo kamo ah ka papa moi non Hollande bozala neti le lokaye il faut que baye bakemane zala baleni en scène balata kapona a jouer rôle te mais comme net camarade nanga dozo eza na scène talata ninga talata vraiment là comme la biso ko shifter pour ne pas qu'on soit autant de monde pour ça c'est la biso moi évangile na préféré mingi bat balanda ngo kana kata ba pièce osala na bagag bat balanda ngo esala bien surtout pour les évangile et pour la jeune comme maman Chantal Yanzambe et ça les maman Chantal Yanzambe tant osali sa bagag lisusu ton yo jouer en zone évangile ya makasi pour le cadeau ba ochanga na YouTube ba postenga na ba page aozo ba makolo mikuselo kwa bana popi Angola aozo mambo ebele donc azane kimia ya zenza pour notre émission ça migra envoyer fait aye na chaîne ya maman Chantal Yanzambe TV pour l'émission concept ouais émission eza mama tika na simba émission l'équipe bien conception na émission pe conception émission o eza bien to beta lisolo ya kalana lelo ki leona ki lelo lo kwa pièce mo sala kalana théâtre ya lelo donc isali pe lo kwa pièce mo sala na bela ki leona ki lelo amba samigra amba mais na bingo amba boy quoi amba pika kwa camarade nanga Lori amba na photo na pesi pe posé ça migra amba ça posé na émission na yo donc l'équipe bien en tout cas maman Chantal Yanzambe makambo ekende ka ndenge bandi eko babeka abono to sa musala pona bino bato no bosabone te bo continuer bosabone pour bozwa biloko bien pe makambo bien je prends nga na ko ba dédicace na bato nyonso balinganga numéro mutu nyonso oluka ngai na ba réseaux sociaux nyonso naza na TikTok naza na Facebook naza na Instagram naza donc so lukinga kuna to pesa na numéro tranquille je prends nga na et ça lingaka bien parce que la chaîne ya maman Chantal Yanzambe a kokisi posa nanga na tambo na luki ba fia makolo mikuse lokwa bana popi Angola na moni moko yeyo azala vraiment Jérémy Chabani comprenez là Tozakina Jérémy Chabani l'homme de l'évangile vraiment vous abonnez quand massivement vous likez vous commentez là je remercie mon cordon Jimmy Mwana-Lemba pourquoi pas maman Chantal Yanzambe Chantal Yanzambe TV abonnez-vous massivement likez commentez partagez pour vos émissions et waouh. Là, je dis un grand merci. Je remercie Papa José, Maman Chantal Yanzambe. Pourquoi pas Merveille, la joie, tout le monde. Je vous salue vraiment. Sans oublier derrière la caméra, Maslo Mambote. Pourquoi pas mon cordon, Mwana-Lemba, Jimmy Mwana-Lemba. Vraiment, comme ça, na Samigra Amba, à la chaîne Chantal Yanzambe TV. Pour que ça n'a jamais décidé de faire nyonso tokozala na bango awa tokolobela na bango théâtre ya lelo na théâtre oyo ya kala donc théâtre na biso ya lelo na théâtre ya kala voilà vraiment merci beaucoup à tous nos abonnés kaka massivement je salue mon yaya chéri Nana Bokolo pourquoi pas Claudie Mouchako pourquoi pas Claudie Poirot international Kafu Mike Panda pourquoi pas aussi mon fils vraiment Yabino Yango Yoko Sabone la suite au prochain numéro bye bye.
Ye mon ami tovandaka na yo tozotonga batuti iner kozaka Bienvenue dans notre chaîne Chantal Yanzambe, balobi Chantal Yanzambe TV. Maman Chantal Yanzambe makambo ekende kandele bali eko bameka azo. Bato no bosabone te bo continuer bosabone ko bozwa biloko ya bien makambo ya bien. Vraiment ya bino ya koyo bosabone. Mo balataka robe bandi banda awa ina linzaka. Mais robe wana ndenge tombo amelaka na bacoin oza na idée. Maman Chantal Yanzambe akokisi posa na nga natamboli na luki bafia makolo mikuse lokola bana popi ya ngola namoni moko yeyo azala